Oh, nzambe na lola, nzambe na bolingo, bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Pasi pe mawa pona mama na biso Kalunga, Jolie Kalunga, ebele abatu toyebi ye aza comédienne ya mboka na biso. Ki comédienne na ye ebanda lelo te, eza ki comédienne moko ya kala. En tout cas, tomona mama Kalunga ndenge abanda, na ndenge bandeko nanga azo continuaka du jour au jour. Changement ya makasi. Mais lelo oyo bandeko nanga affaire kindoki oyo bandeko nanga ezaka pasi pe mawa. Makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo penza ya kobangisa nzoto oyo tolobaka na biso nzoto malili la famille. Tambola mokili omona makambo. Tambola na yo mokili bandeko nanga omona makambo. Soki oza na ndako eza na babilo mosusu okotikala komona ngote, eza na babilo mosusu okotikala koyoka ngote. Mais na moma kaka yo moko ko se décider kolobaka keno, il faut na telema, il faut na kende ko tambola bandeko nanga nde okoya ko comprendre ke mokili oyo eza na makambo. Mokili oyo eza ya somo, to banga nzambe. Kande ba yebisaka biso, to banga nzambe, to banga na biso batute. Mais ya malamu pe ya motu ezalaka banga nzambe parce que soki ozo banga nzambe eza babilo mosusu bandeko nanga okotikala kosala ngo te. Mais soki ozo banga bato ya mokili ekozalaka pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi kae kandenge to sala ka émission, il y a de ces personnes oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na Mobimba ba ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ka ba anniversaire na bango na système moko ya kitoko pe ya malamu. Ba sincère condoléances na ba ndeko nyonso ba famille nyonso o eza éprouvé. Papa akufi, maman akufi, noko akufi, grand frère akufi, grande sœur akufi, petite sœur akufi. En tout cas, Étoile Nines TV na équipe na Mobimba bazo compatir na bino. Toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Meilleur V na balandi nyonso Étoile Nines TV, meilleur V de partout au Bolanda Rabiso, année ya sika, makambo ya sika 2025 bandeko nanga. Ezala année moko ya succès, ezala année moko ya réussite, ezala année moko ya longévité, kandenge ezalaka na système moko ya kitoko pe ya makasi penza mingi makasi. Mama Kalunga aza comédienne moko azalaka na problème ata na motu te. Mama Kalunga soki oza na ye dossier en tout cas bokosilana na ndenge ya bien. Ye azalaka bongo depuis abanda carrière na ye. Eza te ke non mama Kalunga azalaka mutu moko ya matata te. Ye azalaka na ye Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système okwa gu, na système okwa bio, na système okwa kitoko la famille. Je m'excuse, mama pango akoteka yango wana kande tolobaka toujours et encore. Sombelaka bana na yo lupangu, sombaka lupangu pona yo moko, sombaka lupangu bandeko nanga ezalaka toujours malamu mingi. Bama pango tooteka na $750 ya pamba y compris les documents. Tango tolobaka y compris les documents la famille mikanda nyonso na kati. Eza te ke non osombi lupangu yo moko siko bandaka kotambola
pona kolukaka mikanda yo moko sikoyo kendaka mataka kitaka te. Awa osombi lupangu na mikanda ezala ya cadastre, ezala mikanda ya chef coutumier, ezala mikanda ya chef du quartier. Mikanda nyonso mpia ou bapesi yo na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu na sango ya mawa concernant notre star Mama Nabiso, Mama Kalunga, Jolie Kalunga, comédienne ya mboka Nabiso. Ebele ya batu bakomi tuna eza nini makambo nini Étoile Inès TV lelo amemeli biso. Avant na kokota na mozindo ekozala mwa bien ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi, bambote nanga na ye moko la parisienne ya Tongo, Madame Judith Diampovisa, bambote nanga na Mama Eugénie Zemanga. Bambote kandenge zalaka na ba onyo so ata soki to mentionner kombo na yote yo moko yebi to pesi yo mbote. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to Zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe et salemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu avant tokota na mamu zindo na biso la famille. Gavker ayeli biso ba solution ya kafu Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili. Balobi na Gavker bika na yo libela, na Gavker okosimba na yo mwana, na Gavker bota ndenge olingi na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Gavker azosungaka bandeko o nyonso baza na problème ya hémorroïde interne to pe externe, pota libumu o esilaka te, kolemba tension AVC sukali bandeko nanga. Gavker azawana azosungaka na o nyonso etali banduta, ba bouton, ba tache kandenge ezalaka poso na yo eza lisusu bien te, benga Gavker na lombangu asunga yo. O nyonso etali mabota ba mama, ba trompe na yo eza bouché, ba matrice na yo ekomi malidi, bandeko nanga benga Gavker na lombangu asunga yo na o nyonso etali ba mama etali mabota. Kote ya ba papa okomi kolemba mama komi ko ima, mama komi ko tala libanda ki bo papa ezosala lisusu bien te. En tout cas, benga na lombangu Gavker azawana azosunga kana makambo ebele, azawana azosunga kana nyonso oyo esengeli aya kosunga bino na système moko ya kitoko. O nyonso etali kandenge ezalaka boboti mwana ti 10 ans mwana zolobaka te, 5 ans mwana zolobaka te, benga Gavker na lombangu. Gavker aya kosunga yo na système moko pe na gu moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Tokota na mamo zindo na biso ya mama na biso Kalunga, Jolie Kalunga bandeko nanga ezaka pasi pe mawa.
makambo ya kokamwa makambo ya moto ka ndenge tolobaka bandeko na nga eza babilo mosusu foka tolobaka parce que soki tovandi nango kimia bandeko na nga ezaka pasi pe mawa eza na ndeko moko prophète moko nayebi te prophète bino moko boyebi na Congo na biso tellement ba prophète baza ebele basala nzambe baza na bango ebele pas possible toyebi te soki papa oyo aza prophète ya solo aza musala ya nzambe ya solo to eza ndenge nini bandeko na nga na minute oyo aye na prophétie ya kafu ya kilikili concernant mama na biso Kalunga prophétie ya kolobaki non ndenge eza boye mama na biso Jolie Kalunga aza ndoki akanga ye kindoki na ndenge nini bandeko na nga ya kolobeza ebele en tout cas nazotiela bino prophétie yango bino moko bomona boyoka ndenge azobimisa prophétie ngana ozonga kana sima pona koya kosala analyse ka ndenge tomesana kosala ba analyse bandeko na nga tolanda nanu toyoka nanu prophétie ndenge bakangi mama na biso Kalunga kindoki et après tokozonga pona kosala analyse tolanda la famille nakangai mosi mo dernièrement komone Kalunga aza muto maboki Kalunga foza babenga ke mama Kalunga aza muto maboki nga boyoka kuna makambo minene aza sorcier abando bata batina no kanga ba video no yando bata bon nakanga ke 3 jours passés Kalunga mama Kalunga aza na sorcellerie ya maboki ana sorcellerie eza na mwana mosi mo komone Fatou Kayembe voilà azana sorcellerie na kanga ke pe dernièrement ana so azana maboki ayisinga azana maboki o ngaso na kangiyo tema opesi kombo tema na yebi otena webiso pesa ko mona TikTok ayisinga komo na izaka Fatou Kayembe na kena beti na TikTok na moni na l'extérieur izayo OK voilà yango mona ozo pesa bino ko mona bon Fatou Kayembe ana sorcellerie nezo ezana mwana maboki komone Priska. Voilà la famille tozonga nanu na dossier oyo tokomi koyoka bandeko nanga ekomi kosalaka pasi pe mawa makambo somo nzoto malili kande tolobaka nzoto malili toyebi ke na leta tokota nanu makambo leta ayebaka kindoki ya mutu te et surtout soki ozana ba preuve te ezana bato ebele bakota boloko kaka pona ba prophétie lelo o soki tokoti na ba prison il y a des prophètes oyo lelo bazo servir prison pona ba prophétie sikoyo batu o ba prophétisa vu que ba preuve ezalaki te bakangisa bango na oyeba te prophète oyo na moment o toloba bandeko nanga asi akangi ba comédien presque tout kindoki au-delà ya ba comédien ezala ba musicien gospel bango nyonso basi bakanga bango bandoki pa ya prophète oyo ezala ba musicien o bayembaka ba musique to benga ko musique ya mokili bango pe basi bakanga bango ke baza bandoki na yebite eloba ta bandeko mosusu na ba commentaire balobisi ko papa yebisa biso c'est comme si na Congo mobimba batu nyonso bazaka bandoki ka yonde muto sambelaka moyen kasi oya ko délivrer Congo na biso ezali ezosalaka pasi na Congo lelo oyo la plupart des gens bazoluka visibilité ya makasi sikoyo au-delà koluka visibilité batu mosusu bazokota na ba place oyo il fallait pas kokota teto il faut pas kokota te batu bakomi kokota na ba place a bongo oyo komi kosala pasi pe mawa ba prophétie oyo biso nyonso toyebi ke ba prophétie oyo azopesa za ba prophétie boko lokuta makasi wana nyonso azolinga kaka azala na visibilité batu babilobela ye azala star na bakombo a batu et ce qui n'est pas bien soki eza na eloko oyo bomaka eza makambo ya kindoki est-ce que vous savez qu'il y a de ces familles lelo oyo toloba babengana bandeko na bango babengana bana na bango na bandako likolo kaka ya ba prophétie ya lokuta o mwana na bino wana mwana leki na yo azandoki omoni pe ya mama kulutu abengana mwana ya leki na ye na ndako pourquoi parce que prophétie ba yebisanga ke no mwana oyo azandoki et pourtant na vie normale azaka na ndoki te babiloko abongo bandeko nanga ezosala pasi en tout cas eza babiloko mosusu na encourageaka te mais eza babiloko mosusu il faut to encourageaka nga soki nazalaki na place ya mama Kalunga situation oyo eza situation ovanda nango kimia te bokende ka na leta comme ça akende prouver bino ke kindoki ezali
azala na ba preuve parce que soki botika ye abandaki neti na ba blague tomoni ki akomi ko continuer soki boko continuer ko tika ye ka bongo ako continuer na ekopanza ba famille ebele eza bien te soki oza besoin na visibilité oza na besoin za la star sala moi ba biloko na yo ya bien et surtout bandeko na nga na yebisa bino nanu moi eloko moko la plupart des gens tobosanaka na se ya moyo yo eza te ke no biso nyonso Nzambe a créé biso tozala ba star te eza na batu mosusu ti bakokufaka bakotikala kozala ba star te ti mokili ekobandelaka bakotikala kozala ba star te eza na batu mosusu bakozala bongo ataka babiso bomona biso na ba chaîne lelo na ba YouTube il y a de ces personnes akoti kozala na 1 million d'abonnés mais kombo na ye eyebani te na Congo na biso mais batu bayebika keno ye moko ayebika keno na zana chaîne nga na zana babone kingandi mais zana batu mosusu akoki kobanda ka lelo oyo afongoli chaîne ka lelo oyo na visibilité ya makasi na ti lelo oyo Nzambe ye kotombola ye eza bongo soki yo lelo soki totali biloko na ye ba page na ya ba Facebook abanda yango soki depuis 2018 abanda yango lelo te donc depuis 2018 wana amona ka keno ki star ezokota ka na nzela na ye te yango aye ko se décider na 2025 oyo alobi na bandokanga kasi batu bandoki pour que na nzela na bango na zala star non okoti ko zala star na ndenge bongo te eza bien te wana eza kopanza batu imagine bandeko nango ka ndeko oloba o mama na biso Kalunga zandoki mama Kalunga biso nyonso toyebi ki aza marié mama Kalunga za na ba couple oya parena mama Kalunga za na ba école na ye imagine bana bazotanga na ba école ya mama Kalunga ba parents mosusu bakoki kondima na ba professeur zoloba oh comme ça bana na biso bakota na école wana te mama wana yemboko promotrice ya école azandoki soki tokoti pe na ba belle famille omona peut-être na ba belle famille ya mama Kalunga bakomi koloba keno mama Kalunga zandoki peut-être soki mwana na bango lelo abeli Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu ekoki kozala ka keno ko mwana na biso lelo abeli ezaka Kalunga muto alingi alekisa ye na ba quartier kutu na parlons même pas ka ndenge toyebi mama Kalunga lelo aza star akoki kosala mwa eloko moko boye asombi soki ndako asali soki nini batu bakomi koloba bino bomoni ki eza succès ya normal eza kindoki tosi toyebi prophétie esi ebimi papa ozobebisa batu ba réputation makambo ya kindoki basakanaka nango te koki koloba te keno mutu kingandi aza ndoki est-ce que oza na ba preuve bamema yo na justice okozala na ba preuve ya kolakisa keno c'est vrai mama na biso Kalunga aza ndoki ezaka pasi pe mawa Kongo na biso batu bazosakana penza na ba réputation ya baninga na ba pays mosusu ka ndenge toza na ba Afrique du Sud oloba na mutu keno aza ndoki po ozoya nango na ba réseaux sociaux okoti boloko wana kutu kozala kosakana te mais na Congo na biso tellement mutu nyonso alingi visibilité mutu nyonso alingi azala star ekomi kosala ka pasi pe mawa mutu nyonso alingi lelo azala prophète bandeko nanga eza pasi ba situation pe ba makambo yo ezosala nango ka pasi pe mawa
yango ya muke kaka tolingaki to partager na bino la famille na système moko kitoko na système moko malamu awa tokomi na biso na mwa suka partage na biso ka ndenge na uti koyebisa bino bakangi mama na biso Kalunga Ndoki. Kindoki wana eza kindoki ya solo to eza kindoki moko ya lokuta wana eza ka mutu na bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka en tout cas wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu. Bye bye et à la prochaine.